milice basoda oyo na kati ya force armée oyo tobimisaki bango na kati ya armée parce que baza bakongolais te bango nde banda kozela mbongo wana apasa kozela mbongo wana mpo baya kocrée foyer de tension yango moni mpe awa tozosenga bakongolais boye lisu likolo ya lisu ata oza na poto yebaki eza mboka bakoko soko obundeli mboka te nzambe otuna yo napesako babele kitoko obundeli kango te poani yo longo sani kolo yesu yaka sunga ngai yawe esala nzambe otuna na sani kongo bolola sika pondu ndunda tomatembe kongo yango bato wana bango bazongela biso mpo carte ezalaki babeta biso eloko ya sasuna lisuba. Ah bon? Bango babeta biso eloko ya sasuna lisuba ba Kabila po ba milice ba beta bo mais Dieu grand ba empêcher batouana ndo moni tension commence ko atozo ba 38e brigade de force armée congolaise babi batouana ko bakangi bona ba trace wana ba sengi na mokonza mboka il faut décider mokonza mboka il faut décider mokonza o décider na nini mais atokatsa maye tokatsa maye to comme déjà c'est dit toke déjà mais je suis besoin d'abiso to est sur nzambe obimisi biso bejipte bango bazo ndabite bon ne bejipte voilà bala ndabiso bejipte banane mais kabila ba marqué fayu ba do na biso ba mais fa là mais continue jipine zakuna continue jipine zakuna na frima basumbe 80,000 $. Cause ari tomar ko ndabite jipine pesa kuna ba ko za jipine bon ako jip nzambe bejipte ba ndabiso nzambe te botima ba kota to ba okota mai lokata bu mai kaboni to bimi ba otika kuna mais conseil gratuit nana ko nanger malamu po bimi nana ko nanger malamu yango monita to kangi batu wana na deuxième ben to rojangi ba onka lobi na aéroport il faut to checker bino comment bossa résistance à bout nzoka lobi ba ndeko basani bakabaki na ba site na niveau ya Lubumbashi na niveau ya Kisangani na niveau ya Goma 38e brigade na biso ya service de renseignement nde bazui contrôle ya biloko wana. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir na balandino sur la voix céleste. Mbote na bino mbote bozali ebele partout dans le monde boza Rolanda biso par la internaute wana niveau États-Unis na moni pasteur César Mouanga na bosante sous Richard Kaleka Kolongo Chibangu na Suisse c'est que toko bibliothèque vivante na bosante Mama Konde Chita la main de opprimés toujours en Suisse na France Mama Kabasi Charlotte de Belgique Mama Dédé Charlotte boza na Asie Océanie en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo ezali moi na bino ndeko na bino Moïse Bankantiba ne misa bibolinga tolo baté auto sala ka décryptage ya actualité politique na bossa sur pesi mbote mingi na ndeko John Maboke Bende o ça c'est ma caméra na ndeko Avi BTV o tobi toujours lola ezofuta sima tokolo banjamba bo tokozwae wapi bo prier pour la RDC bo prier pour la République démocratique du Congo bo prier pour na biso pour na bitumbo tokoti na ngoza bitumbo moko eza makasi alors lelo awa na bengi souye on a benga toujours koko comme territoire bo sepelaki ba bele ba festa ba no bo zongisa sous présent en tout cas à limbo pas masobe on a bengi sous mukula lelo Tibaka Penga o azali ba no on a bien comme notable en tete o azali moko IDPS na tout ça la décryptage ya actualité politique ba kangi deux ministres ya FCC na aéroport na ba mbongo ba ke no sa rebelo to représente Tiba to limbo la nae samedi IDPS marche pacifique marche wana ketiki ngakati marche wana et osuka wapi est-ce les mêmes samedi on tisega dans loba kabu ya sala kaneba match mais cette fois-ci matino azaki penda amataki likolo makasi ba c'est non sona na ngondo to ça décryptage na président Tibaka Penga président Tiba bonjour bonjour moi Namboka ouais bonne santé ça madame par la grâce de Dieu tout ça bien. OK merci monsieur to ça qui l'autre fois c'était un carton bande ko ba sepela makasi on ba sana ki ozonga pour les calanso c'est présenté sur na bande ko ba talo pour la première fois na pesi balandi nyoso de la voix céleste mbote ngai kombo na ngai Chiba Kapenga badibanga na fandi na commune ya Matete pembeni tozaka ba voisin na Kisenso naza mwana de Bonom na 16e rue bat bayebi hôtel Pandomai na MB wana na rai ngai nde président on a simbi IDPS kuna na niveau Matete na Kisenso. OK merci babi ke obimisa combien de députés kuna na bimisa ki 7 députés na travail qui a cavalier na niveau Matete na niveau ya bino ba parlementaire na ba Gilles ba pasteur Gili ba Miake ba Gustave
Vous avez comme si vous pouvez savoir qui c'est un bon, mais bien mon côté, il y a mon pourquoi opposer la guitare. Bon, moni bandeko Tangiwana, Bagile, Bazebele, Bapase Gili, Bazali, Bana Oyo, Biso Toyambi Bango, Nabolingwa IDPS, mais kaka mwamba berera mike nde oto eloko lubiana toza kwa banganga tozo pesa motu kisha mbongo mais yo mo za mbongo te kwa nini boyoka ni penza malunga makasi zate lokwa bana bazoki mabakoko na bango ndo moto usabo mais cette fois-ci to décidaki bango tout na bengaki bango yango na lancé appel toza na réunion na bango lobby na niveau africain nazo tia coordonnateur ya Sika. Cette fois-ci, tu es compagnie chef de l'État, la vision est il y a 2021. Ok, merci directement de aborder pour moi, si je n'abuse. Bakangi des ministres à FCC, Nambon en aéroport. Banya que vous avez la rébellion. Na bien sûr pas sur Ribi de ceux aux ana dossier wana awa. Bana boko basengi pour être ba limbo ngi bente on me bien la bien sûr le lot ou éclairci bande ko bolando partout dans le monde awa. Oyeba ba ministre na bakangi bango. Baza ba ministre ni. Mbongo wana bana okinde wapi. Ndeni DG mako makasi ba ko saisir ba ministre. Tala kamera limbo la bande. Merci. Omoni soko tali lettre au Kabila commis pour la diabolisation ya force armée congolaise. Ademake ba congolais ba répondre qui toza ba soda Congo to koki jamais sur ça la Congo mabe. C'est dit ko pone ko simbate. Ndo moni Kabila kayen ndoki motema mabe ndo moni azwaki ba ministre bango ya FCC wana. Baza ba teti ba bimi pour ça pekisi mutabima te bango ba bimi ba kei. Sko ti ba to balobi ke me ba to DGM puis voilà ba ngwa. Et la carte DGM kuna ba Rwanda baza isusuté. Ba Ougandais, ba Tanzania, ba Burundi baza isusuté. Kuna DGM comme géré par des Congolais. Au bon sale la mboka na bango. Mbonga ndo na destination et bimé comme à la frontière. Parce que na ba soda bazaki na carte force armée congolaise. Ben filtra biso depuis kala. Kabila ça 18 ans donc na ba soda étranger la carte peut bazaki na ba fonction minée na force armée. Alors tangu Félix a dit que ça la négociation des États-Unis d'Amérique que pour ba ko aider biso sur plan mambetali armée. Ba to ça la réforme armée selon accord ya dit Abeba. Ndo moni la police Interpol bande ko ça la identification ya ba soldats étrangers. Na ba soldats étrangers bande ko msabango palier par palier. Na palier par palier ba misaki ba Ougandais, ba Burundais, ba Tanzaniens. Quand ba kei Kabila quoi dans message appelle ça qui intoxiqué force armée. A mon simbité nde amandata ki batuna yewana. Na document est signé par Yemoko ya Pepe Koko. Sylvestre Ilunga PP et ça lembi so tali longné lié à lembi na ça démissionné mais ça démissionné n'est déjà ndazawa pas démissionné ka lobby dans ce bien muti ou ya démissionné parce que à commit bobima babité pour ça bio ça suna do comme ya signé zouté bazong déjà mais ko kumona na kati kuna OK na kati ya avion wana obenga ba kende ezaki na mbongo ba milice ba soda wa na kati force armée auto bimisa ki bango na kati armée parce que ba congolais te bango le manako c'est la mbongo wana à partir de la mbongo wana pour ba ko créer foyer de tension ya ngomoni pe awa tozo senga ba congolais boye lisu du kolo ya lisu atoza na poto yeba ko zamboka bako soko bundeli mboka te nzamba otuna yo na pesa ko babele kitoko obundeli ko te poani yo ngo sani kolo yesu yaka sungangai yawe sala nzamba otuna na sani Congo bolola sika pondu ndunda tomatembe Congo yango batu wana banga bazongela biso po carte zaki babeta biso lokwa Sasuna Lisuba. Ah bon? Banga biso lokwa Sasuna Lisuba il faut que basani babanda ko créer ka ba crise wana à partir de ba crise wana peuple akoganga Félix bando komi poser au sali lokote to moni ke Kabila wala Kabila tchesko misolo no changer. Le peuple congolais, le peuple de l'État, moi, bien, moi, résumé, moi, Kabila. Pour ma milice, on va mettre à bord. Mais Dieu grand, va empêcher Batouana. Donc, mon tension, comment est-ce qu'on a toujours 30 toutes ces brigades de forces armées congolaises. Babi Batouana, encore Bakangi, on a Traswana. Basengi na Mokonzambo, il faut décider. Mokonzambo, il faut décider. Mokonzambo décider dans l'île. Mokondi Falouba. Mokonzi Falouba so mokonza lobi ndeto ko so ba batwana mais to c'est pas le président ya Union africaine autant mokonza tindi document ba yese que non
ndo zawana ozana sécurité makambu nyonso ozana droit ko beta bateau na kati ya mai to kati ya mai to kati ya mai to comme déjà c'est dit to que déjà Bégyptien bazo nda biso to sera so nzambe obimisi biso Bégyptien bango bazo nda bité bon les Bégyptiens voilà nda biso Bégyptien banane mais Kabila ba marqué fayu ba do na biso ba mais fayu voilà mais continue jipine zakuna continue jipine zakuna na frima basombe $80,000 cause ari Thomas Lukonda habité jeep ne pesa kuna bakoza jeep lebo bakoza jeep nzambe Bégyptien banda biso nzambe te botingo bakota to ba okota mai lokata bu mai kaboni to bimi ba otika kuna mais conseil gratuit nana konanger malamu po bimi nana konanger malamu yango monita to kangi batu wana na deuxième ba interroger ba onka lobi na aéroport il faut to checker bino comment bossa résistance à bout nzoka lobi ba ndeko basani bakabaki na ba site na niveau ya Lubumbashi, na niveau ya Kisangani, na niveau ya Goma. 38e brigade na biso ya service de renseignement. Ne bazu contrôle ya biloko wana. To piéger ki pe bango. Ah fait non, yo piéger biso biso pe to piéger. Na kati na bango tozo piéger bango. Bango pour ba piéger biso le minute comme ce qu'on passe. Petit tengue soit ça. Et Gilbert Kankonda telemi na dégué moko taki ministre intérieur. C'est quoi la minute Kankonda seni? A dit qu'on a branché l'équipe nationale, il est le capitaine de l'équipe. À Changwa, Kankonde, à Telem. Pour te défendre Tshisekedi, il y a ma sécurité. Mais bisous mon gars, c'est des pestes pour défendre Tshisekedi. Ça tout le monde appelle Moutanyamu en tout cas. Bisous moto bengani. Ba vantité. Donc c'est ça on a bango aux andeni. Mais ça on a bango ba comment on a PGRT. Abi faut pas interpeller bango. Ba la justice. Mais baza ba ministre ndeni ba interpeller ba. Babi makamusu swana za susté to comme partenariat na TPI na kata TPI bazo juger hôtel immunité na ngai parlementaire exacté. Au ministre activité pour yatiba. Dictature exacté, logique. Logique ngwa. Na kata état de droit bakanga ba homme faible té. Bakamba ba homme fort. Net ba caméré. Un PDG fait o ayibi 14 millions wana. Yo na makana. Aola la pongi moi mesate. Ayiba 14 millions. Tala bombo ba yiba. Non, non, mon été politicien FCC a eu $100. Ou $10. Bon, il y a millions. Ou à 12 millions. Pour ça, il y a besoin de la caisse à l'État. Congolais souffrir. Toi, besoin de la caisse. Ok, merci, président Tiba Kapenga. Toujours continuer Kanayo. Alors, Salama réaction muke facha yambi j'ai 13 wana oya batoma lokondo mais ko mayebimi abi ke not seki da ebisi bango ke non yena kablo kablanti mais toto la na top ko awa mwana mboka François Mwamba bi ke non nani ma député Thomas Lokonda za mu mutalokota mais baninga ne babi ke non mamba lobi wana ya engagé bango te c'est à trop bisa bango bongote alors ezaki nini en ba invité pour comme ya consultation bendeke mais la carte obi la carte ça fait ya ben invité pe bayaka même na matanga bayaka misu bayaka po bayiba bakiti misu bayiba ba téléphone misu bayomo na matanga tout ça ni to kangisa basinga na bakiti ya keba lisu kola lisu kangisa Thomas Lokondo mais allié ya nini ya FCC aja FCC aseni loko ba pimela ke poso ba ulena Janine Mambunda ya bimi pour fiancé politique actuel Tshisekedi ale bien kabwana Kabila te pour fiancé ya ngomena ba réseaux sociaux ba tondi ba talamuka bazi ko consolation moi muto beto beti otikele mata bien appelé CPL omonia ba kabwana te ba jana bango bando lukende dialogue Kabila tseli ba kabate si base de quoi Kabila moyibi Tshisekedi yi bagate et Tshisekedi a géré bateau ba yi bagapete so demain na Kabila c'est pour me voler peuple qu'on a hôtel mais là et Tshisekedi le père retourne Tshisekedi na Kabila bakabwani Thomas Lokondo ngeko fiancé ka politique actuelle parce que il va tébélé na réseaux sociaux bakota na Thomas Lokondo comme si Thomas Lokondo dans l'équipe biso bataille de pèse binga mon na l'équipe Thomas Lokondo na politique pour politique bala mike wala pour ça c'est bon que non ngana Kabila to kabwana te si base de quoi pour ça la discours à 6 minutes oh non ça n'a pas posé bani ce qui n'a dans la discours à 6 minutes yo na banda consultation il faut na faire sa compte rendu na peuple congolais à souverain parce que peuple c'est le discours du président là-bas qui a Kabila to kabwana te oh mais on a vu wala to bité jouer sur les andeni Thomas Lokondo a beti batu Chikumbushi Kadiosha abeti Kadiosha pour adibler kakabatu bayok mais to c'est pas le péta le bindengo wana et dans le contexte politique bon bah il politique on comprend politique au pays politique on comprend politique mais bon dans la spéculation là et ça m'a balukuta pour ça c'est comme ça makamwa là pour ça ça conscient
na ye moko ayebi akobela nyoka moko te kino ngana Kabila to kabwana te eza kana ba sound bana ba 15 millions moi na tiki mamba 15 millions pour la Vital Kamerhe moi Kamerhe a 15 millions mais tant présent kangi Kamerhe on a pas ça va mettre présent maboko que non en tout cas félicitations rien ba muso otani ko défendre sur Kamerhe otika yo mona zobela oh bilo zende na Kamerhe a 15 millions ngabite za retro commission bobi boni mais ce qu'on a kangi mutu ayibi mbongo bilo baso ko voter bolimbisa ye jeune na ngwana na basango b'Égypte mitema makasi nzambala batakana ya mitema mabe kindoki ape bazo commettre sur na mental gratuité basango tobeta masolwana. OK, merci président Tshibaka Penga. Tozo continuer na président Tshibaka Penga o azali monka ba notable ya matete. Président Tshibaka Penga, l'état-major général de l'armée a reçu l'ordre de déplacer sur Kije des avions de la résidence de Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe? Pas na bi ke yo côté wana zo limo makasi. Kije biro ya Moussa Sembala za pembe na oya. Mais Tshisekedi président ba sengi ba longola ngo ba ke akwa kokolo. Nini eza ko se passer? Il y a un coup de temps préparation gestation be dernier. Il fallait qu'il to longola Kije wana. Pour nani na kati ya armée eza na officier mususu tisikoyo. Ah bon? Lito ina bonza na kingakati. Pour Kabila pesaka batona ba privilège ya kotonga banda ko mama yebo. Banda facha mu chef de l'état. Ba tonga suste. Bazo liali nous. Ba comment mériter ka solde na bango. Aujourd'hui 30 combien zombo na. Moi mais ça là gisement pétrolier il y a à camion une semaine on bimisa ka banda usko robinet bakangi. On a mangé ba banya na benje. Ata beti congolais ta solution. Oko funde ko babi na obenga colonel. Indien chinois zo congolais que non na beti o kansanga te. Na obenga colonel. Na téléphone numéro akanyama. Numéro akanyama. Nyama kanyama. Kanyama pai. Kanyama ipe kanga congolais na pota. So tu sais dabi makambo na buo pia. So na kanzo to beti na Mossad na top secret américain. Ça dit avant président à se prononcer dans la nation. Il faut la police Interpol à soit contrôle ya ki je wana mobimba. Ah bon? Localiser bato balongwana wana. Parce que faut tirer pénal scène na biso il faut que zo beta mawa. Amoko ça fait que comprendre la mais pour comprendre il faut la mutaide IDPS. Biso te même kambo yikom. Ya to no se préparer pour na makambo événement. Tona chalet les amabi. Basaini. Top c'est comme abi il faut longola moto awa. Kolongola bateau awa après au beti bon. On dit déclaration mais sa mère habite au récit Paris. Tu sais que rendre biso un bon service à localiser Kabila en douceur. Tu sais que transition sans Kabila il fallait écouter 2 ans et demi mais tu sais que si ça on a une année na bandam tu remercier il faut ce que ça dit ba localiser ba longola Kije longwana et na kata Kije wana ba soda congolais ba bimi ba do sepel. Ah bon? Ba o sepel après ça merci félicitations mais ba sepel de ba kanga ibam bah c'est pas mais la mission na 438e brigade wana logistique et ça c'était Burundi mokaza wana cousin Vital Kamerhe. Ah bon? Il y a des logistique nyos mais à comment combo la biso ba congolais nato mona nani mwana so nani ngwana nemi Burundi mais azu combat nemi mulai nemi zaka bo savez na mboko fort ya bokei bazu bango bo officier musu bazo sepela bazo bima mais bo officier musu babite to comme na mawa na ndenge ni bo bima nano posa osani le quoi posa sur espace nyonso na contrôle espace nyonso pe à principe bato baza pembe la président bato président la confiance là to tana pembe loin basa armée ça masika réforme armée to violer constitution ti réforme mais ça selon accord il y a 10 Abeba accord 4 10 Abeba ils ont signé par 11 présidents signataires ba signaki ba Denis Sassou Nguesso ba signaki ba Paul Biya ba signé ba tebe ba signé biloko siko moment ngokomi écoute en application là bolongwa motika président calme travail président en charge makasi président. OK, merci président Tshibaka Penga. Tozo continue toujours na yo to tisenga na ndeko John Mombeke Bene atala ka minute passe na Kantibal. Président Tchiba boza idée passe en marche samedi mais dans un mois temps il y a Rolanda Kabuya na matinée politique mais matinée on te ko tenir dernièrement awa
azepela un langage moko militant. Donc c'est comme si habité sambela bo kikamo ki ngakati bezandeni. Mais qu'est-ce qui se passe? FC ça base après boki na ba élection anticipée bo bande annonce même président de la République ba banga binoté. Mais va fondre le dialogue. Mais dialogue ezaka cadre accord. Oh c'est là bon dé bo kana bango. Limbo la nyonso sangisa ononso o sakana ngo caméra. Merci. Biso na FCC Faito Kabwana. So moni général Augustin Kabuya le bibongo poto ebisaki bango. Yeba te ebisaki. Biso ide pèse za pyramide renversée. Te ebisaki to ça c'est marché d'enfant. Ba msu ba otambola boye, msu ba otambote. Biso to za ba leader. To telemaka chaque jour de lundi à samedi na base. Ngalo j'ai plus de 2000 quelques personnes na Raiwan. Donc ça on a pas autant muto na bena leader kaso. Ce qu'on va dire c'est soni. Président en tout cas biso to lembi. Tshisekedi Kabwana Kabila. Et to comme même Canada to comme pas secrétaire général. To bi le quoi président du esprit ton donne comme un esprit on a pas to ça peut président. To bi comme la mingi mai mingi. Mais na kati ya mai wana chaka tamu iloko mwa wana et baksa moi tempo pour politique so ça politique ya misu boye bien te oza devant bangwani do bangwani chaka iloko wana alors Kabuya bi mabete Kabuya salika volonté à base Kabuya c'est mabete avec la volonté à base Kabuya tuni base na bengisa ba leader na bino ba président na bino ba parlement kula no solo la ni to bino biso na bato photo silani soki ya mvite soki ngakati mais qui va l'opération to ibinda parce qu'il faut bada ilo quand c'est tout le bord de banda kala opération to ibinda mettre là mon butu kutu to no yo to yo pena opération to ibinda Kabila le père to se no yo opération to ibinda oh moi no junior yo utayine péré soka akima ke gelé abimiso to ba soda ba bisi to masas mais ce que to conseil atiki parce que to ke kingakati président so saka biso kuna to yo saka président Saka Kotoyo na fait fin na coalition vu que Kimoi Beleki na ko tove sur na ba anti-valeur te biso ko tata ke ba congolais to bimi to so sepela mais to kozwa ah to ke bisa c'est ba yo ka pena message mais bazo ko message la voix céleste étant dans le monde entier bazo to kozwa tant to zo ya kiki to kozwa nani onga Shadari yeba katuka lokolo yibaki ya Congo oti kona Congo oyaki maboko pambo mapeka maboko pam bakotaki na maboko pamba bobaki na mbo baki ba tebe ba militant ba bimaiza affrontement ben pepe na ba militant ah bon ala militant bo ba chaleur bana ba petit wana nyo somoni ba chaleur wana ba rende ko yiba kambongo do bazoyi ba mbongo na pepe ba ba mbongo mboka kimunyi mais ba mde bazana deva biso ba yibi ba marche ça ma carte biso lo bandi ko banda changu ti pa di pepe biso to tiki baba bni marche bon na koido première ba ki ba bis ça va tout la musique ça pe moi marche ba pesa mtumbo marche ba pesa mtumbo to marche volonté net biso samedi to beta bo parce que bon to beta wana to beta bo na biso ya provocation te to na saka na monde entier que non tous après tous là tout le va retomber au président au décider d'être accompagné mon konzamboka na mito mon mboka do sepela déjà au moins mobilisation de ça na pays du peuple ba comprendre tant président kotaki na deux doigts atia bi tala moi na père à Kiti wa abi match si mais bien on a partout pouvoir marche en mode envergure tous gérer nos positions nos pouvoirs nous avons police ça Martin Fayulu voilà pour opposanter obi ke Fayulu ta pique venanga tumba kulanga na tsaka lokele et cette chose sur na fait boyo quand je dis na ni nos positions pour azaki chargé logistique na compte ça rassemblement mais ne fait pas comment na ko pas que no veuille à kabiliste il y a opposant c'est mon tasso quand même victoire na kabiliste quand même victoire mais victoire quand même de la banane c'est na pèse là que non élu président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo pour comme ça bino yaka na ba preuve la gueule preuve combien ba carton to check ba carton wala ko tu foko maso le sidi biso samedi tozo bima tozo sa mukonza mboka ndeto sala ikaka na pays du peuple okete l'hymne du parti beta o chadaka ba non ba violer constitution l'hymne du parti des bêtes l'hymne du parti na katina vous avez bien na base est décidé boyer to se kabuya na makambo yo lobika
tikala biso bakolo terrain po poto la pomme ya terrain biso ba ngwangi ya terrain tikala biso terrain biso to beta na biso samedi to sambo ezaka match amical entraînement poto la match contre FC Congo contre FC Bapaya à l'arbitre communauté internationale ba déjà ba c'est Zander nini to beta FC Congo contre FC Bapaya FC Congo banane FC Congo mais biso bon FC Bapaya FCC arbitre nani arbitre communauté internationale bagi déjà basi de touche SADC Union africaine baza déjà ora kabila baité na on na communauté internationale ba fa international cabinet tiré de solo c'est n'était bon ça pays souverain bon si na la souveraineté la bino mo kuna bon bon si na kuna kabila comme mukanda on dit la communauté internationale oh on a comme kindoki ote c'est la kuna siko fait ce Congo to ça entraînement samedi communauté internationale soyez match ça à quoi le col la biso to pola qui est 1-0 to ça l'obligation de marquer 4 bien contre tout à qualifier 4 bien fait contre yo to bensina banganga yo ça qui ça ni ba poto kanga ba poto yo marqué bi so qui so marqué bi alors celui to bouki yo tacle par derrière ato le biso za mupaya ba iso no la caméra babita bouki yo taseli ka tacle intelligemment azoka balo olelo na nani net shada olelo na ata bakango devant 12 000 personnes ba obeta ba coup de tête na na côté là na biso awa sadi ba sécurité. Ok, merci Président Chibaka Penga. Bozo ka samedi za match FCC Congo, FCC Bapaya, arbitre communauté internationale. FCC Congo ezali cash, FC Bapaya za FCC. Là FC Congo Union Sacrée. FCC Bapaya de FCC. Donc comme arbitre communauté internationale. OK, awa Président Chibaka Penga. Tozo ke dépenda na ebité to comme na suka émission na biso, na ebité ndeko Jonathan la minima boko na sidale. Alors na tike Président Chiba et na caméra après Chiba Liloba Souka message à Congolais 3-4 minutes peut-être numéro de téléphone pour te chiter yo na caméra. Merci. Bato bazo anda biso banda biso na buke binyoso. Awa tozali na problème oyo ba Congolais tozalaki esclave na mboka bakoko na biso moko ezaki neti di sumu moko tosalaki. Tondimai ko so bapaya to beteli bango maboko to yambi bango to bino bo piende bolingi et mena biso ba Congolais to bino makamba na bapaya esili bapaya no so baki na mboka na bango nde to telema na yo mtoza na poto o Katanga o Chine o nini soko za Congolais mutolo no za mutolo ba Congolais tia na mutu no partout kozala telemela mboka bundela mboka na yo toza na présent oyo azana kati na ye na mulima Tshisekedi o biso toza na partir dans un souci c'est dans un risque au haut niveau Tshisekedi da kufi biso to tike na terrain to bundi to pouvoir nzamba somi to pouvoir et to sali constat to que pouvoir ango bande ko to notre venir bango soit disant ba allié na biso mitema mabe ko le ka mutuna satan mitema mabe moko impossible de to se décider boyi. Pour te gérer mboka la biso bien, il faut te tirer la biso moko. Ya to benga bango fese bapaya. Fese bapaya mon ba Kabila, ba Shadari, ba Fayulu, ba to ba sobo ko na union sacrée, fese bapaya. Ce que fese Congo de biso moko union sacrée. Toye. Match za kwata, da match za kwata. To sele bande ko poto, bande ko partout bazon da biso. Ça dit awa tozo défendre nde mboka bakoko, mboka kimpa vite. Oh batike la biso fumukimbam c'est-à-dire ba pesa biso biloko wana oh ba kalamba mukolo po to défendre mboka mais ça zaka yango président a eu option ya koboma coalition président sengi ba congolais ba derrière congolais quoi derrière chef de l'état té ata bo fane kuna na poto yeba mubaya yoba yo mpaya yo pe bien ko nager na side de bien tant zo nager to hotel me kula pe bien na piscine net biso la bakala mo maiza maya kala maya mati fleuve Congo ke ndo na ngambu batu na ngambu boy batu tant zo kuma na katikati bazo landa yo obima ba récupérer yo zonga kuna na biso awa to za déterminé to zonga se bende esprit ya lit ndeto banana position kala to moi que ça to fanda ki kimia et ko risque Tshisekedi d'échouer na deux mandats na ye biso IDPS to ko pète so to misi candidat contre IDPS baba non besoin qui des mandats tane bobo mimbo d'où Tshisekedi contre obligé il faut ça la malam c'est leur volonté la biso pe on le tirer dans au salle
Et ça, papa, comment qui déjà? Biso il est président de moi. Ça peut tirer le pouvoir. Na demanda. Oh, par contre, il y a IDPS. Alors ça, quand on est tiré dans ça. D'où tu serais à jouir risque. Il y a rebondir la biso là. Peuple aura sourire. Yangoan. Numéro l'anglais Zali 0900 710 567. 0900 710 567 qui met en Zambie à 4 zabilo na PSP ndekolanga ya mbenga na plateau matondo mingi. OK, merci président Chiba Kapenga boki aba mitune zaki yanga ba impose zaki yo pozala oza moko ya la muko za beje au répondre mon président Chiba Lobera oza na bienvenue na kati ya tolo bato me ngai na oya olukote yo ndefo lukangai numéro eza wana obakomi tolo bato so benga Chibal antibala ko yamba yo me ngane sko Saint Esprit ngana bato FCC Simbakati ako meka ko ya tona wana ya engagé ngai moko otuna me de ontojongo za bona ya engagé ngai moko manque et antibal. Merci pour Chiba en tout cas na sepeli makasi na bandeko ba 5 ko zo mosusu awa eza ba liboso mbala sukate soki a sortir za to benga oya awa o expliquer bana mboka. Merci na bandeko to bozaki branché bo s'abonner na kata chaîne bo partager vidéo. Merci aux ndeko John Maboki Bende oza se ba caméra na Alvin BATV lo les ofoute toloba nzamba bo to kozaye wapi. C'était votre humble serviteur Moïse Mahon Kantibal. Affaire à suivre. Ciao. Merci. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomemanga, tango ekotika moto te.
bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala potango eza komema ya mari si akena ye misa mungolo we tala tango ebemi ye papa de baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto we si akenda kala potango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka motambongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa etango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka engela bomoi na yo epana yawe tango ekomema engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te engela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakotango eza koleka nalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin Ebea tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe